batata pe ba mama na elenge na biso ndenge botelemi lisusu mokolo ya lelo mpona kokokisa mokano ya nzambe kombolendo ndenge apesaka mosala na ntondo mingi vrema ndeka nzambe kombolendo azwa kumu mpe matondo na nzambe kombolendo ndenge apesi biso makoki ya kopusa na susu esika oyo toyanganaka na kombo na ye matondo mingi ya solo batata pe ba mama na ngai ngai wasambulwa naza na ngai moto nazali lokola commissionnaire nazolakisa moto lopango me ngai naza kolo lopango te kolo lopango nde moto apesaka condition osoki mpe mpo na ngai moko nakozala na posa na mokili nazala libre me na ngai mpe nazali na se ya condition wana oyo tata nzambe pomotolenda apesa wuta bakoko na biso yango wana neleko nzambe pongo atelemisaka basali mpona kozongisa libota na ye na nzela po ndenge akelela biso naza si boyebi mpona malamu kasi kadia mpemba aye kobebisa plan wana nyonso po soki toza malamu tokokumisa nzambe na ndenge esengeli soki tozali malamu tokozala na kimia na mokili lokola ye amitya lokola mongunya ya bato ya nzambe yango wana abebisaki plan wana akoti milimo na ye kati na bato po bato bazala sembo te bato balingana te po yango soki tokoti na bizali wana ekopekisa biso tozala na kimia yango wana nzambe ipungu lokola yebaki mabongisi ya mabe ya kadia mpemba satana esprit maléfique yango akoma ekotinda basali mpona koyebisaka libota na ye ke oyo bosala te oyo bolia te tala ndenge akozala na moninga tala ndenge akolongela na moninga tala boyokani ndenge ezalaka na baninga soki otamboli boye boyokani ekozala te kienemi ekokota na kati na benemi wana enemi alingaka te enemi nazala malamu oyo aza na kisi akosala moninga mabe na nzela kisi oyo aza na kindoki akosala moninga mabe na nzela kindoki oyo azali na zuwa akolinga kotelemela moninga na bisika nyonso mpona bakanga banzela na ye esengo nyonso wana ezali misala ya kadia mpemba yango wana nzambe pungu atiliza biso mpo akoki koutilize banzete te akoki koutilize mabaya te akoki koutilize banyama te lokola toza batu atilizaka mpe kaka batu po bakoka kozongisa libota na ye na nzela ya solo atako mokili lelo balangage eza différent bamisusu bazali kolanda nzela na bango mosusu oyo bamoni ke bazali libre bamoni nzela na biso ezali nzela ya boloko baza na posa baprofit ya mokili baa na posa bisengo na mokili kasi libota bato ya nzambe mpungu ebungi nzela yango wana nzambe mpungu atelemisa wuta bakoko na biso kotelemisaka neleko mpona korapelaka bato oyo babungaki nzela bazonga na nzela mpe mpona kotalisa bato oyo bayebaki nzela te bakota na nzela yango wana matondo mingi bapapa bamama na ngai mpe elenge na biso na ndenge botelemi lisusu lelo tika nzambe mpungu tolendo azwa lokumu nayebi ke na ngai molakisi na bino bato bozolanda nzela yango tokoma lokola baprisonnier pourquoi tokoma lokola baprisonnier po toza na liberté ya kosala susu kozalaki kosala te parce que si tozwi boyebi toyebi ke soki nasali boye nasali mpo na lokumu ya diable soki nasali boye nasali mpo na lokumu ya nzambe alors na bato oyo baza civilisé na bato oyo baza na posa ya kobika bakolinga kolanda nzela ya diable te sikoyo bisengo nyonso ya mokili eza na maboko ya diable pamba te na mokili oyo po sentir ke naza kovivre bien il faut ozala na lisumu il faut ozala na liberté moko ya mabe parce que na mokili oyo bisengo ya mokili tobengi yango nini kolia komela kindumba bamiziki baconcert kolata na ndenge moko boye koexagere mpona kose faire voir to kosala makambo mosusu mpe bongo na bongo
yango nde bisengo ya mokili. Ba fête, ba anniversaire, yango nde bisengo ya mokili. Mais sikoyo epai na Nzambe, alobi ba fête na bino na yina yango. Po bosala kaka pona ko sepelisa nsoto pe ko zo esengo. Na lolenge oya musuni. Sikoyo pa na biso batutu wana posa to sepela na ba fête, to komi ba prisonnier. To komi privé, moye to sepela bongo ezate. Moye to yoka miziki lokola batu nyonso ezate. Moye to sala kindumba lokola batu nyonso ezate. Moye to escroquer to yiba lokola batu nyonso ezate. Donc tozali lokola ba prisonnier. Donc posa mususu ko yela yo sala yango. Mais tango yebi ke a poso yeli ngai ceux qui na sala ngoza lokola na s'opposer na Nzambe. Tel que nous sommes les tozali ba prisonniers, tozako préféré to kanga motema atako posa wana to sala yango te po tozala bilembo ya Nzambe to penzambe po azala na biso. Donc toza ba prisonnier. Mais ba prisonnier yango ezali na catégorie ya ko sauver âme na biso. To priver nzoto na ba désir na ba sentiment nango. To lesi molimo biloko ekoki po molimo mutesimbi nzoto. Nzoto ya aza ko trahir biso. Aza ko trahir biso. Nzoto toza ko salile nyonso o tokoki na niveau na biso. Mais nzoto akoyi kozwa bokono moko asilisi makasi ya bomoto na biso. Nzoto soko keleli apesi yo nzela ya koyima po olukata na ndenga mabe po ya sepela. Nzoto azali kotrahir biso. C'est ça. Tozali ba prisonnier kati na Nzambi pungutulendo po to simba mibeko. Tosala ba principe po yango ndeza bomoto na biso. Yango ndeza bomoto na biso. Parce que moto nini akoloba ke ngai jamais na ke na toilette. Toilette komona bolumbu na ngati. Azati. Lokola principe ezali obligatoire po o se consoler na oyo ke koluka na toilette. Il faut bolumbu na o toilette amona yango. Lolenge moko pe biso poto zala malamu biso toboyi na biso koyiba. Toyebi de cheke za mabe. Toboyi na biso ko escroquer. Toyebi ke zali mabe. Siko toboyi pe ko zwa bakisi. Poto tonda na bomengo, poto toyebi ke zali mabe. Alors, tellement que lelo ndenge Vulusi Kimbanga lobaka le 17 août 1922 pardon. Kembongo eza kobeba. Batakisi bamiyibi bango nde bakorenye nango koleka. Jusqu'à ce que bokokoma libre ngai moko Nzambi pungu na zwi ya makambo nyonso soki bozongeli ngai nde bomengo kozonga na maboko na bino. Yango biso tozokanga motema toboyi koyiba tozozela oya Nzambi pungu kozonga na maboko na biso. Tokokembelaka ba papa na ngana ba mama eza na tangu nango. Botala kaka mama to tata oya zosala bilanga. Ake asombi zamba to pe ake ko louer zamba bandana na kokata zamba. Tamuso zozoka na banzete erreur pe machete zio na musapi. Mama zosakola bilanga na azosala mikala na Congo pe ko robete na likolo zoti. Mais lokola azana posa sala bilanga. Mama kotala souffrance wana te, tata kotala souffrance wana te. Ako continue ko sala bilanga na ye. Après na sima ko sala bilanga abandi kolona. Na kati na kolona après le bile baso kende kolonga matiti mabezo bota na kati na mikala na ye ya tunda. Korose yango mai tala pasi wana. Mais tango monyoka mi mukolo ko récolter ndesika esengo komona ya pasi omonaki. Okolia, okoteka, okozwa mbongo. Lolenge moko biso na kati na Nzambi pungu toza lokola tozo kata bilanga pe toza kosakola bilanga. Ezalaka na pasi. Ba o basalaka bilanga batosaka mibeko bilanga.
soko saleli boye otie fume bonde ndunde kobota madeso kobota ektichera ndenge pe ba principe ezali na nzela oyo tozolanda nzambe mpungu tulendo soki tolandi yango na bokebi nyonso toza kosalela ba principe pe mibeko ya nzela yango malamu lobi biso mutu tokosepela na kati na sacrifice oyo tosali ya koboya nyonso ya nzoto ya kotika nyonso ya mabe nde kopesa biso litomba mais eplace towuti ezali mosika esika tokomi mpe tozokokende ezali pembeni sikoyo biso tozali kokweya mingi komanga nazosambela nzambe mpungu mosala eza te komanga nazosambela nzambe mpungu vie eza bien te baoyo kutu basambelaka nzambe mpungu te baza kotonga bandaka baza kosomba mituka baza kosala bavoyage awa États-Unis kuna bomengo na bomengo me biso awa tozali na pasi mitwa na nzambe mpungu oui ezali bilaka moto oyo alonaki bilanga liboso na yo biloko neti kokola liboso akorekolte pe liboso me mokolo oyo ya yo ozokosala na nsima ye azokorekolte na mokolo oyo yo korekolte ye akozala ya kokelela likambo na likambo eza na ntango na yango ndenge bakoko balobaka daji moko mbila etelaka na nzete nyonso voisin wana mbila neteli alie mbila me mokolo oyo yo mbila ekotela ta mosusu oyo ye ebandi kobota sika na momana nanu taza kosepela na mbila ntango na biso ezali batata bamama biso devoir na biso ezali kaka ke tozala na se ya baprincipe ya nzambe mpungu tulendo baprincipe na ye boyebi yango malamu eza banal meme na baprimaire toyekola yango ntango toyebi na mike tolingana tozala na bolingo ya solo tozala na bondeko ya solo tosala na mabe te toyinana te tokabwana te tobomana te toyebi yango siko biloko moko ya mike kaka ezali lokola yo lobi ngai nazolamba na ngai madesu na ngai okende kana wenze olobi na bato mama ozolamba nini nazolamba madesu lelo okoyebisa teke naolamba madesu na matomati na bandu na ai poiro okoyebisa ebongo te baka naolamba madesu me yo moko mama ozolamba madesu to tata ozolamba madesu okoyeba principe ya madesu po madesu ebonga lifo natie mafuta po madesu ebonga fo natie litungulu poiro ekitiche d'épices tout court na mokuse pe totia mo eloko moko na kati po epesa ngu nde madesu no ntango kovanda oza kolia oyoki elengi nango ndenge lelo tolobi toza basambeli me ntango tozali basambeli il faut tokokisa nyonso pe kosala nyonso oyo ekoki na basambeli me na kokamwa na kati na biso basambeli tozali koyinana tozali kotongasana biloko wana tobengango bepise bizaleli wana yango ezali kobebisa bonzambe na biso yango wana na monoko tozoloba toza bana nzambe mpungu tosambelaka nzambe mpungu me ntembo ya nzambe mpungu eza mosika na biso pamba te toremplir nyonso te na kati na baprincipe ya kozala moto na nzambe yango wana lelo tozali kolela yango wana lelo tozali kotiolama kasi batata bamama na ngai tozali deja mikolo toyebi oyo ezali ngambo na biso te eza ya diable oyo eza ngambo na biso me mpona korejoindre oyo ezali ngambo na biso totiango na pratique nde ezokoma na biso kilo me oyo ya diable tozomona ngo lokola nde ezali mpenza kotia biso pepele or ke osepeli na ntango wana ose sentir me yebaki mbano nango ezali moto oyo azwi mwana bato mobali oyo azwi mwana bato ya 12 ans 10 ans akangi ye na viol na posa ne lokola azalaki aviole mwana 10 ans ntango asali yango
esengo ya makasi po ya kokisi posa na ye mobali oyo azobima na mwasi ya bato ya libala azoki esengo na baracontre boza kosala na barendez-vous bozopesana esengo me mokolo oyo bakokanga yo ozoviole mwana bato ntango ekoyebana obimaka na mwasi ya bato nde sika okomonaki apres bandi se défendre non ezalaki milimo mabe ekotelaki ngai yango nasalaki yango kasi milimo mabe ekotelaki yo mpo osala yango mpo etya na difficulté me ntango ozosala yango obima na mwasi ya bato ozomona ça va mais souffrance nango ekoya après lolenge oyo toza kati na nzambe pungu tozali na bepise kati na biso tozobenga bacaractère baconduite bizaleli ya mabe alors kati na bizaleli mabe wana me tozosambela nzambe pungu tokomona kembono te tokomona bapasi wana nde ezali lifuti ya bizaleli na biso ya mabe c'est ça mais ntango moto alobi naza na posa nazala geri naza na posa nazala sauve moto wana lifasalela lolenge oyo akoki kozula guérison mpe lolenge oyo akoki kozala sauve c'est ça délivrance ezalaka prière te délivrance ezalaka prière te délivrance oyo babenga ngo prière baza bata masumu oyo nana baproblème moko etungisaka ngai naza na bamaladi moko zonyokola ngai sambela mpo na ngai nabika me moto oyo wana yo kosambela ne abika eske asalelaka baprincipe nzambe pungu na mokili oyo azalaka na bato ndenge nzambe pungu atindela biso alors pour cela ntango aza na lolenge wana te prière ekozala inutile sa réponse mais moto aza na posa kobika esengeli batransmettre savoir parce que savoir yango nde soki moto ayoki a comprendre atie na misala nde akozala guéri akozala sauvé c'est ça parce que na kati na savoir okoya kososola ete nga nalobi nabondelaka nazwaka biyano te nzoka mpo nazalaka momeli masanga mpo kati na bino boza wana bamisusu baza kokontinue komela masanga na kuku soki ndeko na molimo aza wana komela te soki aza te omeli bazali doki mpo namelaka masanga nzoka komela masanga ezali kokabula ngai na molimo na nzambe yango wana te na priaka prie na ngai ezalaka exauce te yango bapasi ozowumela na ngai ngai nayebaki te na nde okasa nzambe nde alingaka ngai te yango abikisaka ngai te ngai nayebaki te nazokasa nzambe aokaka losambo na ngai te ngai nayebaki te na nde okokasa nzambe azalaka te nzoka mpo na bandeko bima na mwasi ya bato ya libala nzoka mpo nazalaki koyiba nzoka nazalaki mpo na kolangwa masanga nzoka mpo nazalaki koyina bato kotonga bato yango réponse ezalaki te ozwango à travers savoir alors sikoyo naza na posa na bika na kose décider natiki biloko oyo na posa naza na bomo ya kimia na koyiba na nga lisusu te na kotambola na mwasi ya bato te na mobali ya bato te na kotambola na ngai lisusu te na nzela lokuta sikoyo moto kama zibo yebi wana akabwai na nzela wana directement a se livrer pa ina nzambe pungu tangu deja komi na malamu directement nzambe pungu kati na yo akoya kolongola salite nyonso enyokolaka yo akobongisa bomoi na yo akolongola maladi oza konyokola yo pe akopesa yo lokumu oyo yo lukaki na bomoto zwaka te et c'est ça soki tokana posa tozwa kembo ya nzambe pungu guérison na maboko na ye cessez de mal faire apprenez que de faire que du bien tout court
Et na moi lisungi moke termina biso ya lelo le cycle de vie. Na mokuse kaka naza kokende cycle de vie ezali na monoko ya français. Na monoko ya bakoko na biso babenyango luzingu. Luzingu wana na monoko ya lingala elakisi evandeli ya malamu kati na mokili. Po tofongola loboko ya nzambe tokomisa ngo mukuse pe tokanga yango telema likolo na biso pe misala na malamu ya lobiko yesengo manifeste kati na biso yango wana. Alors nzambe pungutango azalaki na bakoko na biso tango babebaka te. Bakoko na biso oto bengaka lelo bankulu banunga elakisi na lingala bakoko oyo balonga oyo na français babengaka bango saint. Mais na satana pe batu batosi ye baza kosala ndenge ya lingaka babengaka bango pe ba saint. Po satana egalaka kaka oyo ya nzambe. Oto mandeko yoka banganga. Nganga wana ewuti na ngangu. Ngangu wana français zali le sage. To sagesse. Na lingala ezali mayele. Siko banganga. Bazali ko benga bango banganga. Batu ya mayele bato bazali sage. O babati la kamibeko pe ba principe. Satana pe na parne eko sala banganga. O babati la kaba principe na ye. Nde siko différence ekotaki ekomi pona ko sala mwa bokeseni tozobenga banganga nzambe tozobenga pe banganga kisi. Banganga kisi bazali batu ya satana, banganga ya nzambe bazali batu ya nzambe. Ngangu sikoyo luzingu kati na mokili evandeli na biso nzambi punga pesa ngo wuta bakoko na biso na lukengo ketala descendance bako ya sima na bino tala ndenge bokozalela po bozana bomoi molai, tala ndenge bokozalela po bozana kimia na mokili, tala ndenge bokozalela po bozala elongo na ngai. Mais soki botamboli na lolenge oyo boye ekozala malamu te. Ba génération de génération ki sima bakoko na biso baza kosalela mibeko. Mais tango bamindele ba ko évangéliser Afrique, bakoko na biso babwaki ya kala. Bazui ya loposo pembe. Babandi kotia na misala. Tango tokoni tango na misala, tobwaki ya nzami pungu, directement tobimi na bobiso. Tolongwe na nzila Kongo. Tokomi kolanda ya bamindele. Nde yango kaboli biso na nzambe na biso. Nde tindi biso tokoma besclave ya bamindele na mosuni pe na molimo. Nde sali lelo tozala na badifficulté ya kokoka. Pe tokufaka lokola banyama to lokola basoso. Pe tozwa bamaladi na nzoto na biso etumisaka bomoi na biso tongo midi pourquoi. C'est pour cela. Yango wana lelo oyo pone evandeli na biso ya malamu kati na mokili balobi na biso écoutez bien toyoka malamu, n'imite pas la conduite des méchants. Ba méchants na baza banani bato bazali na crainte te. Bazosala oyo motema na bango efindi. Bakanisaka teke oyo boyisami na nzambe. Donc les méchants, na linga bato bengi bango batomboki. Ataza na bomengo. Yoko landa lolenge na yete. Parce que bomengo na ye wana babengi yango courte joie.
petango akotika mokili oyo akokende esika oyo ya minyoko ya libela na libela balobi na biso bien n'imite pas la conduite des méchants tolanda bizaleli ya bato basambelaka banzambe bikeko to ya bapaya te parce que na nzela na bango baévangéliste bayaki kote ya biso ke Yesu akufela mibeko. Vous êtes maintenant libre. Ndetango batu embrasser enseignement wana bachango na misala balongwe kati na ba principe pe na mibeko ya nzambe pungu bakomi kosala oyo misu na bango eza komona pe oyo motema na bango ezali kotinda po kaka bazala na esengo na lolenge oyo bango baza komonela. Alors bato nyonso bazo kosala contraire ya nzambe pungu babengi bango ba méchant batomboki na nzambe pungu ba opposa ya nzambe pungu tulendo sikoyo biso to imiter bango te biso to ko imiter bango te ye asala kane boye mazana bomengo asala kane boye azoko kosala nyonso aza bonne santé. Oui, lika konsoni yambu bakulu bavova konsoni yambu yetangwani bakulu bavova konsoni yambu yetangwani elingi ko babo na français chaque nandeba robi iskanu de krenga top na ka famili nzambe kolo tango yeda faraka oyo ya nji. Alors ba méchant oyo bino bosomona baza malamu boyeba ke lobi nango ndenge na wute ko pesa un exemple bimaka na mwasi batabala o viola kabana batu ya 12 ans nanu bakanga yo to mona ka busalo sala keza malamu memu kolo bako kanga yo ba misusu bakomi ko beta yo bakanyo na mona bato zo violé pe na mwasa wati tio ke kokana na prison liberté na yo komi privé ndo bandi ko raisonner nzambe limbisanga nine tinanga na sala mais tant on a bakanga kiyote bade ko mona ngo malamu. Comme les méchants aussi ndenge baza ko sala wezali posa pe sentiment na bango batomboki ata baza na bomengo besuka suka bako tshalo boko na motu bakolela. Alors biso to imiter lolenge na bango te poto lela elongo na bango te biso to za la différent to za la modèle en tant que bana tata wamba pour mutolendo to se défendre peut te défendre bon zambe na biso to défendre bankulu na biso. C'est ça. Ne suis pas la route des malfaiteurs. Ne suis pas la route des malfaiteurs. To landanzela ya batu ya mabete malfaiteur bamisu bakasaka bango kaka bato bakotelaka bato na bandako babomi. Malfaiteur ewuti na mo kosala makambo ya malamu te. Malfaiteur babomi basalaka mpe makambo malamu te. Miyibi basalaka mpe makambo malamu te. Basula basalaka mpe makambo malamu te. Bato bamipesi na bisengo ya mokili bambiance basalaka mpe makambo malamu te. Bato basoko désobéir na ba principe pe na mibeko ya nzambe basala pe makambo malamu te. Tuku basali ba malfaiteur baso sala makambo oyo zali ya mabe. Bato bisu bakata ba malfaiteur basaka ba criminel. Eza bongo te. Malfaiteur eza mo français. Bato basako sala makambo ebongi te. Na prison bato bakota aka kuna babomite. Mujibi pa kota ngo. Oyo azotambola na mobali abatakota na mwasi abato akota kango. Oyo aza ko stocker akota kango. Oyo ake ko violer akota kango. Bango ne baba malfaiteur. C'est ça. Alors, ne suis pas la route des malfaiteurs. En tant que biso bana nzambi pungu. Bizaleli wana to benga ngo be peace. To koki ko pratika ka yango ti. Olingyo yina po muninga sali o mabe. Oui. Ba misusu bazali pona ko betsa batu mabako. Libako wana tali mutapesi na libako yo. Pana na kutu azale, tu azape mwana. Mais pourquoi que ne kolobana nga boye? Bandi ko so ba décision na motema. Na ko yinaye, na ko approcher soute,
malamu lingana sale na kusale lisute oui na se ya kanda ya ba déception ya libaku ba betisi yo soko disene to kokota na ba décision ndenge wana mais sikoyo mama tata atake bana nzambi pungu biso to ko décider lolenge moko na ba méchanté na ba malfaiteur te biso atato décider pesi kanda to ko zonga kaka ko sala oyo nzambi pungu alingaka. Alors décision no zo ti pona ko dina ye ko kabana na ye il faut longola yango to chaka nyoso pona bonzambe kaka nzambe limbisanga. Alors ko luka moninga wana osali reproche papa mama tala na makambo osalaki na kwesa maki tala ba mokano na ba décision na ngai mais lokola to sana nzambi pungu na zongi si mutema sima mais papa mama tala ndenge to ko zalela poto zala malamu to betana kama bakute to kolisa bonde ko metoka bolango te bana nzambe babongisaka makambo ndenge wana. C'est ça ndenge biso to koki kozala mais tango biso to zo ba décision ko kabwana ya ko yinana po salio mabe o imiter conduite ya ba méchant Olandi nzela ya ba malfaiteur. C'est ça. Alors biso tokoti kozala na bango elongote na lopoto balobi laisse-la de côté. Bizaleli wana koyina wana ba décision wana mabe totika ngokoto. Totika ngona mupanzi. Ya bato bakoki na yango basa ya bana nzambi pungute. Ba malfaiteur to ba méchant bango de bakoko décider bongo biso attaque bana nzambi pungu to ko ko so appellation ba méchant ya ba malfaiteur te. Alors le ko to ko so appellation wana te to ko pratiquer ba acte moko na bango te ndenge bango bako décider na ndenge na bango ba méchant attaque ba méchant ba malfaiteur biso to ko décider lo lenge moko na bango bongo te. C'est ça. Ne t'y engage pas comme quand tu s'acoute na zela wana te na bizaleli wana te évite là et va plus loin kende musika na bizaleli wana na ba décision wana potozonga na luzingu lwa mbote evangeli ya malamu le cycle de vie. Il faut la source na maîtrise de soi. Parce que si on a la maîtrise de soi, les kabumoko boye okobimisa de solante na be solante ne beti batuma baku après que de sous bolimbi sanga na ndenge na beta kibino mabaku na ndenge na salaki na ndenge na lobelaki te batuna nzambe bakuko kwesa mate na bidomo ko ya mai soko zote na kopo mai wana ndenge ko bimina ne badexina suko kozana kumoko na nzoto moko ya mosali mabe jamais ko bima bongo malamu ya na sima non biso foto sala kaka na malamu kati na biso toko ko betla batuma bakute. C'est ça. Avant loba kanisa likamuna koloba ata pa ya mwana ata pa ya leki eta pa ya yaya to pa ya papa to mama kanisa oyo naza koloba na nani naza kosala oyo nazo sala ngona nani et puis là et va plus loin ya bizaleli wana boya ya ngona motema moko. Le méchant refuse de s'endormir avant d'avoir mal agi. Batobot, ce qui besoin de l'icambre. Ermo comme on a pas ba méchant. Mais soit que matalambe to la li to vande sika yemo ka bandiko kanisa. Papa lando alobaki nanga boye. Tant on a sala ki bo ndenge papa lando reprocher la kinga ye. Alors papa lando sikona kolakisa ye. Akomona susu minu nangate. Moni bata mabe bakanisa kabongo. Me bata malamu papa landa lobaki nanga boye mais nebi ke to zakaka batu. Na ndimite molimo nzambe mtekote ikati ne pa loblanga makambo epesi na pashi. Ezaka milima be koti pona kokabula ngai na ye toko changa motema kilo. Nzambe
limbisa nga ba décision o makanisi na zoki pona papa Landu limbisa pe papa Landu na o ya bimisa ki na munoko ne pesa ki ngai passe tongo tani ok luka papa Landu et c'est ça pona ko bongisa mais ba méchant azui mokano ya mabe abandi ko pratiquango à la présence de tata Landu bali na complète maman nazo sexe li souté tata wana ba solo la kabia mais papa nazo kipe li souté aye ko senti que oya komi na problème na ngai parce que moto wana zali méchant agissement na ye lolenge ba méchant ba zuka mokano ndenge ba malfaiteur ba zulaka mokano alors moto abongo to kobenga yo mwana mvuluzi te moto abongo lo sambo dosa inutile et pas yanzami mpungu et c'est ça. Le méchant refuse de s'endormir avant d'avoir mal agi. Le sommeil le fuit lorsqu'ils n'ont pas causé de tort. Ce qui n'a pas mokano oyo kosala mutu mabete na mungunya oyo ya moni mutu mungunya betre mabaku. Pongi ko soyete. Mais soka si conclusion na ça pongi oyo ya ko pratiquer devant moto wana oyo asuli mokano nde oyo ka pongi suivi. Car il sera sacié, il sera car il sera sacié du mal et s'enivre de violence. Pour bango batondi sama na mabe. Pe balangwa ka makambo nyonso oyo ezala mabe. Ongana za la capitale. Ngana ni ngaba black te. Maintenant ni wana asa violent et violent asa na démon na ye mobimba. Dieu na ye wana, kompo na ye arrête. O ba bien que Dieu de guerre, sans intelligence. Azobo mabata zo bimisa bitumba ba bota bazo ba passe bazo okino bazo bungisa biloko. Ya so tala ngoti ya so continuer na bitumba. Wana ba bengi arrête Dieu de la guerre. Alors moto oyo azana bizaleli oyo ya kozwa mokano na ndenge ya violence atondi sama na mabe azali na nzambe na ye arrête. Kota ala nzambe pungute. Po yozo sala nzambe pungute. Bato ba melaka masanga. Bazala badie na bango. Johnny Sos. Na bizali na yo belela ka demo na yo. Soko sana posta ya kobelela nzambe. Nzambe pungutulendo. Sala oyo nzambe pungutulendo alinaka. Oyo azoko kabana bato azako yina. Azana die na ye die jaloux. Lucifer. Yahweh. Yo landi bizaleli na ye. Alors pourquoi on s'amène l'andami pour la bizaleli ya ko yina pe ya ko kabana? Parce qu'il y a ça die jaloux. Bon yo kakaye die jaloux d'Israël. Mais suivez-les. Pour bizaleli ozo sa les ya ye. Na nzambi pungu bizaleli wana nzambi pungute. Yazali Zola, Nzambi pungu. Ine Kongo Kalunga. Nzambi ya Zola, Nzambi ya Ngangu, Nzambi ya Lendo. Yoko la defoza na mayele. Ya kwa jil kati na mokili. Foza la na bolingo. Ndengu yane kovanda kati na yo. Ndo sambeli Nzambi pungu. Pe akoyoka yo. Mena ba jisimo zo sala. Esto concordete na bonzambe na biso. Na bonzambe na biso toko yoko sala ba arrogante. Ba arrogant ezali ba méchant na ba malfaiteur. Alors ce qui nous ndenge wana c'est que nzambe na yo ezali Lucifer. Tope na kati na die wana mususu tobenge arrest posa violent, osa méchant. Or que moto na nzambe azalaka na maîtrise de soi. Bakoyi bosala likambo moko pesi yo passe ba humilier yo. Mais le ko na maîtrise de soi pour ça na nzambe, on dit humiliation wana. On dit na yo. Mais nzambi pungu akoyeba parce que nzambi pungu existe aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Muto mikitsaka ya kotombola ye mais oya mitombola kanzamba kitisaka ye siko biso to na posta to mitombola ponza bakitsa biso to
biso to mikita nzamba tombola biso esika na bokosa la mayele luzingu le cycle de vie ndenge wana tukotambola soki yo mona kanzambi pungute bambasi pardon mona bambasi kanzambi pungute bantu mwana ki peuvent te parce que luzingu na yo za ya yengete evangeli na yo za malamu te bongisa evangeli na yo ozwa visite ya balongo bako sala misala ozwa ngo posa na bomoi na yo soko mi bongisi te bokobenga tata wa sambulwa escroc ayeli biso nzamba lokuta wa sala kate bokobenga nzambi pungu nzambe ya bolingo te po azobikisa te or que yonde ozobi bongisa na lolengo nzamba kodikisela yo te. C'est ça le problème. Alors batata ba mama na moi ndwenga on appelle simino ndwenga to benyango mayele to pe sagesse na français bochango na misala to bongisa lolenge po to benga mabana mvuluzi pe bana ya tata nzambe pungu po azo se na biso ndenge tata zo kaso ya bana naye to longola ma misu na loboko na litama to tika kolela mwana soka so la biscuit tata soka pesi ya tika kaolela mais ça na mwana mususu pas so lela pa tata boy ko sale po mwana wana zala ka mutu makasi mais tata zala ka pasta ko sale o mwana za ko senga yena ko sale lango te po sa ka mutu makasi azo senga mbongo ko ke ngomela badiamba azo senga mbongo po ke le ba hotel baba na ko pesa ngoti po za lolenge wana mais mwana mutema malamu tata bikaza sembo soki na pesi ya ko sale lango poso ya za nango akene ko bebisa na makamba pamba te. Alors lolenge na biso kembo nzambi pungoko yakaka na batu oyo ba mibongisi liboso na ye ne bisengo ne ko zala musika ya batu oyo baza ko linga ko mibongisa te liboso na ye. Alors biso to lingi bisengo ya nzambi pungu toto boyango soki to boyi to ko tika la ndenge to zalaka mais soki to lingango to ko mibongisa poto zo yango matondo mingi ndwenga penza ilu evana na bino na kombo ya mbulusi kimba ingeta